presse congolaise est en deuil. Je sais que Tobungisi moko ya biso pe pilier na biso. Concert on a biso a béni na kombo ya Rafine Tumba. Awa tozwami bongo na Belgique, précisément na La Louvière. Sika bomoni na Simawana, hôpital o esika on a biso Rafine Tumba ezali. Je pense que na ba tout temps ba moni déjà, ba comprendre déjà esika biso tozali déjà. Donc vous avez des informations en temps réel. Ici, vous avez un comment. Vous avez une analyse. Tout solo la makambo yo et puis tout rendre hommage à malamu ya concert on abiso Rafine Tumba. Ça lui vraiment pas si makasi na bande bota la biso partout dans le monde. Ya on a le bakité. Nous allons les journalistes qui affrontent les réalités sur le terrain. Julien Botala Tala Lelo. Donc vous avez l'image en temps réel bon mona. Passi à Makassi. Ah Jésus-Christ. Ouais. Je sais que ça ne va pas si comme Libiso presse congolaise. Là tous dans la salle d'attente na Katia morgue. Bien que tu as sa image la quantité na Botala biso partout. Tous on a pour tout confirmer que concert on a biso pende qu'on a biso Rafine Tumba tiki biso. Tous allons la richesse et puis tous allons na Ndeko Blaise yende mutu o torobake Rafine tika ki loko la responsable na ye. Donc OK ba ko expliquer ba tunde ba benga ki ndenge nini. Bon ba benga na 4 quarts. OK. 4 quarts mais c'est juste benga pour nous annoncer que oui madame Rafine Tumba ok ok donc on a essayé bon le Zali dans La Louvière on a la journée de moyen naya mandenge pe bon bikaba to sala ko taboye ndenge to kutana pena bino to ya voilà. Merci beaucoup. En tout cas tous appelons Ndeko na biso awa na habité maintenant dans la biso partout les mots Joseph Lolo. Il y a un trésor loin. Elle. Donc moi je côté maman les athées on a vu penser à la lema avec elle. Mais vu qu'il y a la richesse il y a biso de quoi tiki biso la stade tout ça kaka na lobake tout ça le roi mibale ils ont représenté par artistes comédien comme nyonso ya monde puis on a représenté par journaliste presse congolaise. Mais éviter et ça n'est pas si vraiment n'apprendre autorité Paris tous en réunion il fait pour monter quoi à Bengengaï on qui est qui plaise ne pas prendre la qui Rafine Koufi Rafine c'est quelqu'un qui est tout baïbi OK tout ça on est très bien il y a un moment où tout le monde tourne les bagages on va on a vu son équipe qui est tout sur là-bas internet et tout bani depuis Kinshasa tu les là au fond là-bas stand na ya ba kermesse. Elle m'appelait toujours pour venir. Même Awa, la commune Charleroi, elle m'a appelé pour dire qu'il y a un Liège. La commune Charleroi, on s'est même parlé, on s'est dit tout ça, la rendez-vous, on a rigolé et tout. Et je suis surpris à quoi apprendre à Kakoufi. Et Nakoki a tapé matin, Nanda na Bengi, Papa Blaise, Nepsi, tout kende quand même, parce que Banda Koufi Moutouté, Rafine a vraiment la famille, s'il faut dire ça comme ça. Donc du coup famille naie ils a biso batutoza ba journaliste na ba ndeko to solo laka biso ba oyokaka. Donc du coup on était obligé de se présenter bato liboso banda ko faina na 5h ba métier ba mon hôpital et mon ils a biso na 18h na 18h pour comprendre que poto ezali ko ba temps mais ndetinga na longo Bruxelles kuna na zala ki na ba course msoke ba mons na ki ba passe juste au se retrouver à 4 personnes ndeto zali awa donc to confirmer de Susuke ndeko atiki biso. Dans les deux ans, tu as talent de secondes corps balance biso. Il y a mon moniteur bitou ça la vidéo petite vidéo on soupe tout ça les bananes mais tout signaler que sur kaka baye to kati par rapport à soupe ba moni vidéo et ça la bien. Merci beaucoup. En tout cas presse congolaise to kufeli concert on a biso na kombo ya Rafine Tumba bomoni biso tozali bongo na La Louvière. So na hôpital et puis na morgue. Touti kotala nzoto ya concert pe ndeko na biso Rafine Tumba
de bomoni biso na Blaise na la Duchesse. Donc la Duchesse a représenté ba comédien nyos et puis na souka pe biso soyebi qui est nani Rafina comme rosala pe ba film autre ba théâtre et puis ngai Julien Botalatala na ko représenter presque congolaise nyonso puis ndeko bomoni na katikati na biso ba na kombo ya ndeko Blaise. Ndeko Blaise azali mutu o na kokolo bake Rafine Tumbatika qui comme responsable na ici y a un problème babengaye nde babengaki ndeko Blaise Mbote. Ouais, Mbote papa. Mbote papa otalabiso partout dans le monde ozali nani na papa otalabiso. Bon, ngaza grand frère ya Rafine, hein, grand frère teke ya famille. Le temps ayaki na Liège. Biso batu yambaki ye. Donc to sala pe mission musuna ye. Asala be mission na ye, ba mission to asala na Liège wana. Ba on remarqué que mutando poser ba question na be mission na sala ezaki nga. Bon voilà. Ça ne comment vraiment to teke moi si te moi sans battre ça petite sœur ou to banda ko encadrer to zaki bien to comme vraiment ba camarade. Bon, so na komi un petit so na ko beta mamo ka ndeba solo mamo ba ota la biso voilà. Donc ça demaki lelo na 4h15 na vandi na moni téléphone ezo sonner téléphone ba benga nga boy. Na yambaki te mais insisté tellement à 4h, pas 4h10, 15 tellement insisté na eko yamba. Donc na yambi non médecin à se présenter médecin légiste. OK. Oh, atuninga ipo na ko atuninga non voilà ninga na lobai nomba moto toujours numéro yebi ndeko Ntumba Rafine tout ça ngabi oui na yebi oza nani ngabi non aza petite sœur teke ya famille mais petite sœur na yebi na yabi parce que to moni to bengaki la police babi atikaki numéro na yo na dossier na yo au cas où peut-être sur un problème ba ko benga bon ngapi na yeba te ka sala elo mo bongo voilà ayo ko annoncer que Rafine Tumba akufi voilà bon ngapi na yo tu na ye akufi na nini pour na yeba abisinga non asali arrêt cardiaque dû à au moins ndenge ba kayu ebotaka na kati ya sang so ba kayu boti il y a un péché à circulation il y a sang et c'est passé bien il y a un mutu yaki ko pousser plutôt na arrêt cardiaque. Donc atiki biso bongo ebisa bango bon ça va pour mais ate ngana oyebi sa famille et puis le rôle là eza na Louvière ngaza na Liège ça 1h30 à route donc on a certainement na Moyi bon na Moyi yango pe naki ko benga la bengi bandeko tina bino pende bo bengi to solina na Ariachou ala solo pe na Ariachou to sololi to solina Claudie Diasuka voilà to solina bango to solo pe na Mike to solo pe na Apo Firenze bon Mike du coup tout mutunda ko ebisanga bito ndenge sali boya ko songa na ndako to ya parce que eza communauté na biso ndeko akufi na communauté to ko kanga maboko te surtout nga nazalaki déjà wana achaki numéro na ngado na ko vanda bongo te donc voilà yango moni to bengani pe na yo depuis tongo bengana nga pe ko longola Bruxelles tina koma wa donc to nyoko mi na mbula ndenge zo beta boye to sali effort to ye mais normalement morgue et kanga on a 16h morgue kanga na 16h mais basali exception alors que non en tout cas le roi bouti musika problème ezate toko tika bino bota la tinde to zelaki na bino wana baye ba conduit biso na morgue to moni yo posa journaliste ma qui peut sali ba vidéo mais la CP lelo moko o bino bolobi ke to ko filmer longité OK exactement pour na respect ya corps na mowe tobi to ko filmer longité to talaki to moni longi na ye mais to contrôler tout mobimba na roba qui excusez totali nzoto mobimba et puis na mona ki na moi ni moko na tunaki na tuni bango ba bisinga non bon bango baza censé te ya koyebisa biso probition to yebi yango ke soki corps ekoti na mort faut ko kotala na talaki ndenge nini ndi bomevimbaki na talaki ndenge nini na poser ba question o ezalaki censé mais il faut comprendre que bandeko ya mort bango ba bi baza censé te pour que ba expliquer biso Néo monaki continue de il faut que cela na médecin pour la tuer ba même c'est déjà anosaki cause ya liwa déjà yango wana bon peut-être au boyo ka muta ko loba boye déjà yango to ba loba donc akufi asalaki arrêt cardiaque suite nango donc ba kayo et se présenter qui na sang na ye yango ne poussé na arrêt cardiaque yango wana donc biso to sur place déjà boye
capital oyo Rafine Tumba kufeli yango toza wana na ndeko botalatala donc tomoni yango bon naza suna eloko moko boye na yebite soki na oza censé au lancer maman message na la communauté congolaise parce que toi tu es na réception biso nyonso tozalaki mais tozalaki na ndeko Lualwa grand frère Trésor Lualwa donc tozala Joseph Lualwa tozana awa tozalika 4 personnes Joseph Lualwa ndeko Blaise la Duchesse Engai mais s'il faut tout le clair que ndeko babeng muto azaki censé ba pesa information nyonso ezaki ndeko Blaise ko expliquer batu message au balança ki wana kuna ezalaki nini bon na ye na tuni ba question tant na ye na bi bon donc na yebi azaki na social nebiso ato ba CPAS azaki na social ce que se passer ndeni bango na social ba lobi et c'est pas ça boye soki ndeko akufi soki famille et monanité bango ba accord en charge donc bon ya ozo ba okunda mais ezali ba okunda to tikala boye ba cimetière ba kuni ndeko na biso te et puis ba osala on organisation na bango moko organisation na bango to osala te voilà bon maintenant l'habité il y a quand même Rafine Tumba quand même c'est un nom na Congo et puis famille pezali non seulement non famille na biologique ezali et puis famille après pezali voilà donc tokoki oningate ndeko na biso atanke ba congolais to tika ndeko na biso bakunda eboye na bike ba congolais to sala mutema malamu to sala quelque chose bon ba lobi boye ba pesinga numéro ba lobi soki tolingi ke biso to zo accord to sala matanga biso moko soit so tolinga to rapatrier yango ezonga mboka ba pesi numéro to benga mardi na tongo mardi to benga na tongo enfin que to solana bango to yeba yango siko na tiki makambo pana voilà nde émission na bomona ka tosala yango wana tosilisi émission na ndeko na biso Rafine Tumba o tosengaka ya senga Koffi Olomide pardon ye moko aboyaka nae toke totiki ndeko na biso Rafine na gare du midi po azwa train azonga place yazalaki kofanda Rafine Tumba le même jour apesa ngai ba coordonnées nyonso tu ya chaîne YouTube na ye ba coordonnées na ye nyonso tu ya chaîne YouTube na ye abisinga lobi ken piana zwa chaîne na ngai fanda nango gérer nango moso na besoin ba mot de passe ko changer na bando benga yo o changer la nga ba mot de passe ben na minute oyo atande ko moko ya Rafine azana besoin ya chaîne ya Rafine Tumba soki azana ndeko moko ya YouTuber akoki ko benga ngai na ko zwa chaîne wana na pesi parce que chaîne ya Rafine apesaka chaîne wana na chaîne na YouTube chaîne YouTube ya Rafine apesaka yango na disposition na nga pas donc na minute oyo bandeko bozolanda biso eza likambo ya mawa ekweli biso eza likambo ya mawa ekweli biso na communauté surtout biso bandeko to na Belgique to kosala effort makambo yango ekende toujours bien mais eza pasi na mawa ndeko atiki biso na âge à 31 ans eza moke makasi donc tozo continuer kaka merci voilà bandeko na ngai ba congolais bandeko na ngai toza na kati ya Belgique précisément awa nga naza na kati ya Ville Amos toza na ndeko na biso Julien Botalatala en direct Julien Botalatala aza na Louvière aza place corps ya ndeko na biso Rafine Tumba ezali na minute oyo bazalaki kozela responsable oyo akoya po bandeko na biso ya hôpital ba confirmer ye a confirmer soki eza Rafine Tumba po na batia ndeko na biso na morgue vraiment eza pasi biso ba congolais toluka tobima nanu na makambo oyo etali bongo barankine toluka tobima na makambo oyo etali bongo barankine eza nango na litomba moko te tala lelo ndeko na biso Rafine Tumba ndenge atiki biso Rafine Tumba dernière émission tosala na Rafine Tumba ezalaki émission nazalaki kosenga ndeko na ngai Rafine Tumba aluka koseskize baboma moto na vie na biso Koffi Olomide mais malheureusement makambo yango esimbaka te Rafine Tumba azalaki kotambola na pete na mboko azalaki pena na pete azalaki mutu azalaki kofréquenter na milieu congolaise mingi te po Rafine Tumba aya place ozali
il faut vraiment assurer la sécurité na ye vraiment makasi assurer parce que ezalaki vraiment facilité que Rafi Ntumba aya pena na invitation place communauté congolaise ezali pona kobanga ba insécurité kaka ndenge bato bakoma ko menacer bato pona ba artistes et musiciens liwande kona biso Rafi Ntumba emeka kote ya bino mwa mingi ndeko na biso Gilles Botalatala ndenge tosa ya biso boye baza na kati ya morgue bango nde bazali bato oyo bapesa biso témoignage ya liboso parce que bango nde bamoni corps ya Rafi Ntumba ndenge elali moi totiela bino ba image ya ndenge corps ya Rafi Ntumba moi totiela bino ba image nango ezali te ndeko bafiniki epenadra oyo nga pe namonaki neti maseki et comme eza vraiment réalité ya solo eza vraiment réalité ya solo tosala maseki te tosala maseki te eza pena réalité ya solo ndeko nanga Julien Botalatala aza wana sur place aza vraiment sur place vraiment eza pasi makasi pona communauté na biso congolaise kokufela ndeko na biso ya mwasi o atiki biso na minute oyo baza kaka Julien Botalatala ndeko na biso la duchesse o comédien na ndeko na biso Blaise o boyebaki o kombone bimaki ba polémique ebele makambo ya Riachu yende azali comme responsable oyo mundele azalaki kozela aya a confirmé bango ke amoni corps comme ça bakotsa corps na morgue ndeko na biso Blaise azali wana bango nde bakopesa biso ba information nyonso tu ya makambo nyonso tu oyo ezali koleka bakopesa biso ba programme nyonso tu pour tomeka ko communiquer bino mais lobby démarche eza ya monene tokosala ezali ya kokende koyeba ndeko na biso Rafin atiki bana atiki mwana moko ya bebe mwana wana muke alingara mutu te sauf mama na ye alingara mutu mema ete sauf mama na ye kaka alingara mutu te sauf mama na ye kaka parce que devant non alingara mutu te sauf mama na ye esalinga pasi na mawa dernière fois tokutana na Rafi Ntumba ezalaki na mois d'avril na mois d'avril ezalaki bongo na 2023 tokutana na Rafi Ntumba tosali na Rafi Ntumba video bino moko so bokoti na fimbu bokomona ngo tosali na Rafi video tolukaki tocha pe entre Rafi Ntumba na vie na biso Koffi Olomide tolukaki tocha moi pe parce que makambo oyo eleka concernant mama Ami vraiment esalaki biso moi pasi makasi kasi Rafi ni ye moko aboyaki na ya lobaki akotikala kosenga Koffi pardon te donc na minute oyo ndenge bozalaki na matanga na Paris biso awa toza na matanga na Belgique lobi toza obligé lobi ya okende mona bana ya Rafi Ntumba mutu oyo akopermettre biso toyeba évolution ya bana Rafi Ntumba ezali ndeko na biso Blaise oyo ameka kotia makambo oyo ya ba polémique ya ba internet musika parce que wana eza makambo eseleki ndeko na biso Blaise nde akosunga biso tomeka koyeba ndenge nini tokosala parce que na minute oyo sera na biso Rafi Ntumba azali te na hôpital responsable oyo babengi ezali ndeko Blaise ba relation na bango na ndeko Blaise biso toyebi yango te toboyi bato boyo akotisa ba commentaire ebele awa kikena lobi boy dans ndeko Blaise oyo bomonaki ndeko na biso ya Riachu apubliaki na ba réseaux sociaux makambo ebele vie wana nde babengaki comme responsable ya ndeko na biso Rafi Ntumba donc yenda ko expliquer biso pourquoi Rafi Ntumba achaki numéro ndeko na biso Blaise ke soki problème ezali akobenga ye il faut pas benga ye toyebi te relation na bango ezalaki na niveau nini parce que ti kondima batia numéro na ye bongo tie pa ba docteur ceux qui bazali na ba relation na bango ceux qui baza famille moko toyebi pete yenda ko expliquer biso position ya bana Rafi na tout cas ezosala nga pasi makasi Rafi Ntumba tokutana naye na mois d'avril na epa ndeko nanga Joël Salambi
tokenda na ye tina forêt epai ya oncle nanga Patrick ya misi ya Magilène Rafi Ntumba alala ndetu moko na bana nga alala na salon Rafi Ntumba alala na chambre place nga na lalaka le seul chroniqueuse ou alala place nga na lalaka Rafi Ntumba alala na chambre na bana nga alala na salon na tongo nango ndeko na biso François Chimanga aye akuti biso tosali émission nde émission oyo bomonaka tosala na ndeko na biso Rafi Ntumba yango